Bonjour Marina. Bonjour pe na bandeko oyo pe bakozwa libaku ya koyoka voice oyo. Na ye juste mpona ko éclaircir un peu opinion sur ba déclaration oyo bandeko balekaki na etando ya yo mama Marina TV oyo d'abord nazo kosenga bandeko basabone na chaîne wana pour soutenir ya biso ser ya biso ya busi façon beto moki kongo trouver langa ya busi qu'on les soutienne na débat wana c'est vrai que ezalaki éparpillé suivant ba nomination suivant autre chose makambo itali mboka province et na cité na biso ya local. Alors intervention na ngai eza juste na point oyo ya parking ya silo nazo ko épingler bien juste na point oyo ya parking ya silo nazwi parole oyo ce n'est pas pour soutenir qui que ce soit mais c'est parce que je suis aussi impliqué. Comment je suis impliqué? La silo ye mutu andimaki ko financer projet wana. Mais projet c'est un projet qui datait de longtemps. Ba notable oyo bani bayebi ki exact projet oyo izala déjà mais peut-être on ko zanga de mutu oyo ko tindika yango pour que tout luka mosolo oyo ko yiko sala parking wana. Et par là l'honorable Pepe Mboukou a boosté quand même mes dossiers wana envers Silou pour que Silou a quand même responsabilité wana. Mais avec les réalités à Silou aboyaki kozwa exécution charge ya projet wana à 100%. Et na ba part oyo ba yokanaki na honorable na fondation Pepe Mboukou ezalaki que la Silou va supporter seulement ba matériaux oyo ezalaki en possession na ye, c'est-à-dire moellon ba kayas tout venant na ba déchets ya ciment ni pona ko tia na aire de stationnement donc na étant de place mituka il faut ezalazalaka efandaka pe etambolaka na parking wana. Et puis na ba accès na ba pont andimaka pe lisusu kopesa ciment pona kosala ba béton na ba barre de fer na ba bois de coffrage fil de recueil. Et na partie oyo fondation beaucoup andimaki kozwa ezalaki kofuta ba main d'œuvre ya bato oyo bakosala misala wana oyo basalaki wana oyo biso tosalaki wana parce que ngai nde naponamaki comme ingénieur ya kosala ya ko faire exécuter misala wana. Et ensemble avec la Silou a autorisé kaka ngai pona kosalaka sortie ya babiloko sortie ya ba matériaux wana na Silou. Donc soki bokei na service ya na magasin je ne sais pas ce qui est approvisionnement magasin ya Silou et na bureau d'études ya Silou beaucoup mona ke une seule personne azalaka autorisée et ba signature na ngai eza kuna. Malheureusement na biloko oyo Silou andimaka ye moko kopesa apesa nyonso te. Apesa kaka ciment 320 sacs de ciment wana apesa biso et signature na nga eza na ba bon wana 320 sacs de ciment pour peut-être likambo ya ciment yango nde ezoko peut-être ezobetisa bato mabaku. Tozwa 60 barres de 16 ezalaka prévu babakisa mais stock ezalaka ici stock bazalaka nango esilaka na Silou. Silou aboyaka te ke akobakisa lisusu te mais stock azalaka nango esilaka. Mais vu le temps tobana kosala tozalaki obligé tosalela nano oyo wana tosala nano oyo tozalaka nango. Et babois de coffrage esengelaki mpe apesaka te parce que azalaka nango lisusu te na ntango oyo tokomaki kosala nini misala. Et donc fondation Mboukou azalaki obligé
parce que asangageaki déjà na bafrais mosusu azalaki obligé ya kosupporte banini wana babiloko oyo silu alingaki apesa oyo apesaka te. Par contre asolicitaka silu atekela ye mabende qu'on appelle ça Goldberg pour que et permettre ye asomba na prix ya se ye ateka azwa mbongo abakisa asala nini. Malheureusement silu pe apesa ye te, au moins que apesa ye na en dehors ya ndenge ya projet ya parking. Et autre chose, na plan oyo silu asalaka na budget oyo silu asalaka ezalaka prévu juste kosala kaka pont moko na bengi yango pont pour que moto nyonso acomprendre, mais na baterme technique na biso ezala baterme tobengelaka, mais pour que moto aza na façon ocomprendre ezalaka prévu kaka pont moko. Biso pendant exécution misala tomoni ke no pont moko ekozala ma bien te, donc moto moso ezokota moso lingi ebima ekozala ma baconflit wana toproposaka ke tosala deuxième pont. Mais silu aboyaka parce que déjà budget na ye ezalaka déjà calé pour na pont moko. Mais comme tomonaki yango mouvement normal te kotikaka pont moko, fondation Mbuku azwa initiative na ndenge na ye ya kobakisa deuxième pont. Et na deuxième pont wana à part Kayas, parce que Kayas quand même bapesaka biso voire même des surprises. Et banda kozala kaka stocké kaka na place wana na ngambo na ndenge ya place ya Transmark oyo tobakosalela kuna. Mais le reste babiloko kuna oyo ekota na deuxième pont wana eza fondation Mbuku ye moko moto asombaka yango. Babiloko tobanda kosomba yango na temps wana si je ne me trompe pas tozalaka na Espoir Munzika ou azalaka coordonnateur ya fondation Mbuku à l'époque, je ne sais pas ce qui azaka katilelo, et rien n'était utilisé en dehors ya oyo bapesaki biso. Donc nyonso aussi lo bapesaki biso to utilisaka yango wana bokoloba ke non sima akendaka nango, oui sima tokenda kostoke yango na hôtel Mbuku parce que na place wana tokoki kostoke sima place wana te, donc biloko ezalaka stoke kuna et tobandaki kozwaka yango ndambo. Et je tiens vraiment à vous préciser que na projet wana silu apesaka mbongo te en termes d'argent. Naza na ba chiffre oyo silu a évalué combien ça peut coûter, mais ça ne vaut pas la peine de couper ce chiffre on a parce que c'est risqué ba kanisa ke chiffre on a mbongo ezande mbongo ebima, mais ezaki no pour évaluer pour baye ba que non voilà la valeur ya parking oyo eza autant. Ça c'est une précision que na linga ki na pesa na point wana. Donc chère Marina, senga ou ça c'est ba ndeko pe ba koyoka koloba ke non mbonga parking silu apesaka mbonga parking balaka, s'il vous plaît ba vérifier ba information parce que ngai naza na plan naza na projet wana ngambu nazalaka ingénieur d'exécution ya ba travaux wana na yebi que ils ont papier mon côté ya mbongo et même pas un franc ebima. J'ai les preuves avec moi. Nous avons la preuve, il y a ba sortie, il y a ba matériaux to zaka nango. Batu oyo ba fa to sala na bango kuna mutu nyoso afutama na ndenge na ye selon ndenge ba yokana. Donc koloba que non parking ça fait 5 ans, oui là c'est vrai parce que ils ont moi biloko moko mike etika la faut ko finaliser yango. Mais koloba ke no mbongo baliaka yango na parking ezosila te mutu kolia mbongo ya mutu azalaki te, parce que ceux kolia mbongo moko cela veut dire que no ezaki décaissement moko cela qui quelque part nde yango na tokoloba ke no baliaki mbongo. Vraiment je tiens vraiment à pointer à ce point là
dans le sens que j'interviens pas pour soutenir une personne politique, je m'en fous, mais c'est parce que quand on dit il y a Kambongo, il y a parking, donc il faut aussi comprendre donc, toute cette chaîne, où il y a une exécution, donc ils sont aussi complices que il y a Kambongo. Et ce qui est en moto, ayebi que non, oui, si nous abimisaka boye, apesaka ngo et pas y a tel. En tout cas, apportez-nous des preuves. Peut-être, ils ont et ça, les mais en tout cas, projet wana, si nous a délégué kaka responsable, mi balé ko sala suivi, il y a projet wana. Et ça qui ingénieur Giscard, ingénieur Hugues. Donc, à terme d'individualité, ça n'a rien à voir, mais ce que na silou, société civile azawana, ba preuve bokende bo luka bokozwa. Mais éviter de dire des choses que voilà bozana ba preuve, bozana nini parce que bozana même pas la valeur, il y a projet c'est à quelle hauteur. À quelle hauteur. Donc voilà place où on a précisé. Ba makambo mususu étalingaïté. Mais pour une petite information aussi, projet ezosalema bazotonga école bâtiment ya sika na école na EP lukala 4 na CBFC. Peut-être bato bayebi te que non eza na école ezotonga makuna. Eza grâce ya fondation Mbuku. Mais eza financement ya fondation Mbuku te. Je dis bien eza financement ya Mbuku te, mais eza grâce na ye na toujours pour nous promouvoir maintenant qui va démarche auprès de l'ambassade du Japon et que l'ambassade du Japon a dit ko financer projet wana et misala wana izo le masiko yo na ba oyo bazakuna ba yo ke na CBFC tema ke za clôturer so bokoti na kati beaucoup kuta kuna ba bâtiment izo tongama boyi ko tuna directeur Pablo Mutazalaka kuna na lobi yango mpona nini parce que projet wana pe ngai mutu na sada menaka ba étude nango tina aboutissement que ba financer yango. Donc c'était un peu ça parce que toyeba kokoloba vérité soki oyebi vérité te koloba n'importe quoi ils ont vraiment quitté côté et sentiment mususu faut toyeba que toza na ba monde des réseaux sociaux. Donc il faut dire des choses ok, il faut détenir des preuves. Parce que quand tu dis que nous, non, attention. Ceux qui ont la preuve que Moutouana se sentir culpabilisé, je ne sais pas. Au moins, voilà un peu ce que je voulais dire. Ceux qui peut-être ils ont l'information, ils ont un cadre de projet à parking. En tout cas, au-delà, il y a un PCB, j'ai des preuves, j'ai tous les documents. Oyo akuzana posa na pesa ye yango nalakisa ye yango ayebisi ngai mais avant nasala ngo na kosenga il faut que silu a autorisé ngai a autorisé biso que voilà bozwa document on a bopesa parce que c'est un projet il y a des conception il y a silu c'est une exclusivité il y a silu on ne peut pas divulguer l'information sans accord il y a concepteur. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie, Marina.